En tout cas, les questions m'ont bien reposé, les sujets m'ont bien. Et là, on a bien camera bon. Aux amis moko, bien copains moko na pote, parce qu'on a 2 heures, 3 heures. Basi on a bazala raté. De là, confirme biso qui bazala célibataire ya ngwana. Balo bazo utakin. Oui mutu abeng so na pote za ko peso déjà vie. Mais comment que muninga arobimisa mbongo na ye abengi suyo, mais comme kuna ye lisusu te, comme yo na bengisa Janine na tika kina kisasa vraiment bande ko basi bazo lela mingi. Ba so ba na poto conseil. Bati kana bango, eza ba laisse tomber. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Salut cher internet et salut partout bozali kakane tolobaka bo s'abonner massivement na 4 6 na biso Congo France. Congo France nde makambo, Congo France nde ba solution ya mon boss José Didi Pumba wana moni mama Emiline Nzemba balobi yonde pena mama moziki. Lelo vma tozo aborder sujet na biso oyo ya mibali ya basi ya poto bazo ko bala mibali na Kishasa na mibali ya poto bazo ko bala basi na Kishasa na sima bazo kuta na ba déception. Vraiment en tout cas na bandi na mopandi na nga tena banda papa. Bonsoir. Oui, bonsoir maman Nabiso. Papa kombo nani? Ouais, je suis artiste Mbembe Machokunchwale. Oh là là Mbembe. Bonsoir maman. Bonsoir Nicole Nzemba balobi. Nata mal à l'aise. Nata mal à l'aise balobi yo yebika masurango. Na profiter na pisa mbote belé pa ya mama Emiline Nzemba, mama Likelemba mutema ya tous pepele ya mbeto. Babi vedi mama Kelemba mike si to kanga ki po mama Emiline Nzemba za. Balobi musique ma Kelemba mundela yebite fwe kanga po ya mama Emiline Nzemba za déclarer. Wana sko tozolo bila sujet na biso ya lelo nata tozo mona bandeko basi bazolela trop parce que ba bengi nga mingi pena na téléphone balobi mama yo lobela ka ba sujet fo lobela ba sujet nyonso tout bandeko basi bazolela trop bazoya Kishasa bazo bala mibali na Kishasa awa mais mibali na so ba komi na poto kuna bazo décevoir bango mona mobala komi na poto bengi si moi na tikaki na Kishasa mobala komi na poto komo bengi sa famille na ye akomo ozo moi se lokwa sujet ya monkeri pona ye oromona bwaki si moi si papa pona na banda no yo artiste pour mingi ya na monde d'artiste papa pourquoi bozo sa bongo bon tozo sala bongo eza ça dépend eza mutu na ndenge na ye ba musicien musu bomo na ka ba ote bazaka ba musicien baza mobulu boye non et apena ba musicien sérieux bazali ba musicien pe ya logique pe bali ba musicien liboma pe bazali noyebi ke mutu abimisa mbongo na ya tika famille na ye a penser na mobali quand même na retour boko kozongela mo biloko bino bozongela bango te temenga na ndenge pena takenga musicien eza mabe makasi eza conseil nazo pesa ba collègue nanga tout mwana batu tozo bebisa ye motema ya yo pe ba ko bebisa ye bandeko no bazali bana bali bako take bana batake na bandeko ya yo sko esalonde yo bebisa ye mwana batu mwa mutu moko mais yo ba bebiselio ba Sephora ba bebiselio banani banani tala ba niveau ba biloko bon. Si quoi vraiment papa si je tozo lobela eza mingi na yana opa mama nata na lobi boy si je tozo beza pona bande kona biso mi balo bazo utakin o mutu abengso na pote za ko peso déjà vie mais comment que muninga arobimisa mbongo na ye abengi suyo mais comme kuna ye lisusu te comme yo na bengisa Janine na tikaki na kisasa vraiment bande ko basi bazo lela mingi ba manata yo koloba ni pona en tout cas Nicole eza passe Nicole Nzemba omoni eloko limba salute ko sala muninga te po balobi bolingo ki para agiter tango ande ko benga yo bande ko komana Facebook na WhatsApp oyebaki bien za mukolo voilà yango pena na loba lisusu place na bossa na ba mamba ba comme ko réclame o nga na za o mwasi ndeti mama moko abenga ki nga vraiment lobi na nga Nicolas tout cas lobela si jo na bimisi mbongo na ngai baleki na nga batikali na Kishasa mais na bengi si mobile akomi a komo mona nga na za mukolo o na bongi na yete ya tikaki mwasi na Kishasa nga na zo kanga ye mais pourtant que mobile na zo mukanda te fo vanda na ndako mwasi bima na nga na zo kanga ye fo bima ka do biloko mo abongo tant mondo so na WhatsApp na Facebook azaki mukolo te wone ko mona ba photo po bolingwa WhatsApp Facebook ezaka fi ba photo atako tu bana ko tseba maquillage ne bango ba obi pesa ba raison tango yo komi poto muninga mise msusu $6,000 o lela ko ke koto na biso bana makala so mpe demi parcelle na la place mususu pe na mbuda roza na 4 parcelles po yo ya poto msusu na famille na bengisa mutu te lelo comme na poto décevoir en tout cas eza passe Nicole nanga ezo sala passe bande ko mibali tango moni ke ozaka pe na ba chérie na yo moni ke mama no lila kaye ko di ma poto te fa na yo
kolinga te loko omoni monsieur yomoni baba mibali ba omela te bazo kufa pona biloko bongo bazo sala trop mabe ale yango ezozongela bango eza penza passe pona nga en tout cas naza contre ngo ba sala bien te. Voilà, notamment à l'aise vraiment en tout cas à l'objet que aza contre yango en tout cas vraiment ngala nina lobabo parce que ezolelisa batu mingi ndeko nanga mobali yo za mwana mobali sur 100% ya mibali o basi babengisi na poto basi bazozoka ba déception bazoboyaka basi bazozoka eza pena basé sur quoi parce que yo za musicien un jour yo pour okutana na mwasi na moko pe boyaka pour bengisi na poto mais bazokangela bino de ba porte. Si bon eza sujet moko malamu moni mutu na mutu. Internet c'est yé. On comprend internet c'est yé. Facebook yé, WhatsApp yé. Muta na ba sujet na zoya na. Bato apoto bazo benga bino ba chroniqueur bazo benga bino par rapport à ne. Bazo yé ba makambo ezo leka. Ezo sa bango pasi. O moni nde toza boye. Kobimisa mbongo ya muto kende mikilibo eza pasi ya eza pasi mutabimisi mbongo na moko bo bengise koni moko bo ni famille yo bando nyokola mwana batu bon nga quelque part banoko wana bazobeta mabe en tout cas pe concernant pe saka basi a poto omoni so kutana mobali kuna kutane kuna ko bengisa no mobali te siko yo za artiste zolo babongo monte quelque part yo mo pozo mi kangela porte moko boye te nga muta okangela nga porte sa te nga nzambe dia sa fongolela nga porte ko na mo so na poto. Non, nakolo babasi auto solola na auto solola kate baka basi nanga na yebi mutu akoyede ngai te mais so na ko mokotela mutu mwasi na pe musu akoza na poto kuna ako omoni soka yepe eza pe ndenge na ye jamais na kosa kokotela ba mutu so sa mabe fo kotela oh ya loko neti satan zo sa mabe azoboma batu yo zo kotela neti nga na yebi so oza vrai mwasi oza atai émission etala makasi. Comme émission dans la puissance, on a une attaque en mobali, non le bébé l'été, n'a pas si grand bateau, baso bana poto conseil, basi gana bango, et ça va laisser tomber. Mais si ko baso bazana poto, mibali pe bazana poto, si ko so baso bazana poto, bazo tika mibali na bango na poto kuna, bazo ya ko zwa quand même mibali na Kinshasa a, parce que bazo mona mibali na biso quelque part to ko bazo maloko ba bescro. Tant moi ça na poto ya zana nu awa azo l'accès bolingo azo ebise ba je t'aime azo ebise ke na linga ka mais soki akomika na poto et place kama kama ezo beba yango wana soki akomika na poto makambo changer bango ekomi alongba kuna abo mena ki sasa awa atikale ko loba ngote vraiment to loba nini mibali baza ba aventurier auto mibali ya na so ba pe mingi mina yo de ko mibali ba boza ba aventurier auto mibali bozo ko za sérieux te mais nga nazo yebisa ba mibali mususu o senti ke ba boss loko ba patou kambo moni kazaka sérieux o comprendre ya zaka sérieux na femme na yo moni konyokola mutu ezana no bien te neti ngai mama ngabe na mabe na nga ebona ngwazanga mabe azali koza loko ba patou kamba ne bazana bike aza très à l'aise azaka maboko ofungwa malinga ka mutu ndenge alite tolongola si journée sala nga pasi pona basi a poto soko ye na kisasa zala l'aise pe mobali pa na poto aye na kisasa zo fente bana bato eleka ba sous-vêtements na ba caleçon ba sous-vêtements na nyonso ya ka caleçon na ba biloko ebele ba nini ya fente boepa en tout cas au toucher pe point moko bien parce que ba yebisa ki ngapel lisusu en tout cas ne toza botoza to sala musala ya kolobela ba o bazana basi ba makambo mo bazo luka ka biso bazo loba ba o bazana basi jean bazo luka biso ba yebisi ngai ke mibali ya poto na kisasa bango nyonso ba koma ba célibataire ona vana epa mama nata ba yebisa balobi mibali ya poto na kisasa bango nyonso baza ba célibataire donc soka bandi ko bengo be na Facebook ko beni na mwasi te na balate après quelques jours ko découvrir que mobali pas na mwasi ne quelque part pe mibali ya poto yango no mibasi ya poto basi na mo bazo tika bazo bala basi na kisasa quelque part bazo ba aventurer mais yango to na lobi ka mibali en général on dit bazo ba aventurer en tout cas eza question moko bien ya reposer eza pe sujet moko bien elo nga bina kamora bongo ozana ami moko be copain moko na poto so la ba 2h 3h basi wana bazala raté de lo confirmer biso ki bazala célibataire ya ngwana mais après oyoka kela akoya kin bo aziduke loko ya na posta nango kozonga la kozonga komi oko ya mangate madame awutaki na bana vacances ayuti Londres ba uti Paris so ane ba iner besa c'est moi c'est ça à quelle retraite ou bien à quelle vacances wala mikolo na zo bengo so ka moi si mikolo wana za e komo ko bengo bo ya mbate sima ya en tout cas ça passe eza pena passe mibali yango
En tout cas, nous avons le bagage, nous avons la base na poto. Tout tika ko samboye. Pour ko tika moi si na poto te pas wanga. De yomo ngai mo na tambola na bilo na ngamo. Bana poto ya mo na ngoma be mo na loka ndeti ngana yebi mingi ngana budaka bango no eza bongo te. Na tala ke mbalo na msuna moi si na poto, msu compte na ye, moi si na poto muta gerango. Ako basi poto. A gerango. Skola o linga nga opesa nga ba mieti wana. Lobi pe akolongola moi si na poto te. Poto ezamboka ya ba droit. Biso na kino ko mona be moi sa libanda akoti na ndako. Ya mobile abimisi mo sandako mais na poto ezana ba nombre na batambola nango depuis na nga mibali bozonga na bato bo sala mabe wana baza basi na bino basi pe bino bozama mabe bino bozonga mibali no bima libanda to ko baka to kona nika mibali te mo sa poto akoma obésité ya munene te mais ya bulembu kaka alinko sala te ce qui pona ye biso Congo na Congo ba Congo c'est tout ko sa tende ti nini sa te ko sokola mobali bilamba to boyite ba machine ezala ngombe et ça la paie moi bien mobali pa moni bilamba uti na nini na ya maboko ya mwasi a repasser ya tiongo na machine et po ezala ngombe ba bongo biso anika bilamba to tanga machine mobali pa eza bien san pa lili amoni pena yo longoli OK nikile ya na onikile ngo na nini na osokoli et ça rappelle mobali bien et là mobali bien asengo pe nzoto pe c'est pas ça mobali na yo et ça moi je suis fatigué na sala ki trop kayo le ki trop tout wana ezo bebisa mibali libanda papa lengela mama lengela papa donc na tango pe convenant que mibali na biso akini tant bazo ke poto bazo baye bango pona bongo ouais bon mobali muso amona ke basa poto basa balingi trop nzoto et non moi sa poto msusu mobali ya poto akomisaka ete abike noko akini azana ba azana souffle a soufflé azana moi nzeto ebikaka moi kimbiolongo moi likasu moi nini moi ngadia moi biloka mitemi ki aliaka siko la ramona ke mobali moko boye ya kina ye fa le ba vitesse ça mena ba 4 ko mbala ya poto mo asukanika 1 coup 2 coups et sinon po musale le tabu te to so la kana na cadre émission to ba vérité mo musuto zaka te kara te to bomba te le ba vérité raison ça ba tebele siko noko ya poto amisana kana ba bon moko siko mama amoni noko kina ye mo wa vitesse abete ba 3 a olinga siko 3 de commissaire liboma siko la noko kin ba bate na lembi na bomba na mukongo e kombe compréhension musupe ko kanga pe mobali bakanga ka eti tika mbala za leso ka zayo mobali musuba yakina makanisa mabete mais tant yo bani ko kanga ye la sa bengo pa nani na bengo na Afrique yo bi famille sa mobali wana et quand ça vient de connaître sur mais yo tika ba ide po osuki et longise bimba tampo o mona place o keneza te ale o kumukanga mona batu basa la bongo te poani noko zonga noko madame mama zonga mama sa mobala les mobali sa mosa les boko zana bino bien nesinga bongo na passer na zanga posa mibali na binote na zana mobali na nga oyo na linganga de na ko sa double na bolinga mututé na ko tonga pe mututé pour le bito yebite mais to pesa ka conseil c'est ça. Voilà, Natalobito Azana, bon, on n'a pas ça vraiment, n'a pas ça belle noté parce que tout le monde y a un mingi, mais pas la porte belle baka célibataire. Donc, vraiment, tout cas, Balobi Boye, vraiment, tout cas, God and Zigo de Vienna, God and Zigo de Makila Diama, petite sœur Bella de London, Maman Emeline Zemba, Motema, tous pepele ambeto, mon boss, José Dizidi Pumba, on a nazongi papa vraiment, Nenge, Natama la à Lobi, Oyoki Yomoko. Mibali, ya poto tout, nakata Congo baba célibataire. Sora lingi moi je suis célibataire, na balate. Et ça vraiment nini ozo sala ke parce que pour mobali, yo ko pour répondre na place na ba ozo représenter bango nyonso. Et ça nini ozo sala ke mibala poto kana kin baba célibataire. Te ba ko sa ba petit na biso ki sasa. Ba ko sa bon, siko ba mo ba comprendre ba ko sa bon. Ba mibali tout ba. Bino be bozo ko sa ba sina. Te biso to ko sabon ça veut dire quoi bango pe ba yo ko sabiso na poto na sakana na mobilité mais nzoka na mobile o moni ona obengi so na poto asilisio mai nyonso na nzoto moyo réservé à te folia bangu bata bassin o comprendre batika biso bango koma kuna lepo futie masu non bango soko na komi kuna na bengi singa non ça n'est bien so bengi singa te ezaka bolingo Afrique mingi pe bazo bengi sabon metant ko makuno ndia bozo futa mama sumu ya o nyoso mona kina kisasa yo komi pe kuno biba sina komi place ngo siko yo pe ko mona manga ça pe moi kala eza pe kala basi ba bengi sa soupe na so ebele kasi ba bomeli bino marché na ba o ba kenda ki te ba o ba kenda liboso ba kenda ne ba na ba malédiction biso to na ba malédiction te biso nde pe na soko ye bana ko stapé la mbongo obengi su mibali ba bena mbongo ko obengi sabiso pete bazaka na mbongo na bango osomba ka ba bilamba na bango ya ko lesa bana mbongo obengi sa te na ba fiango
Bon yaka ba na ba. Te ba. Na toka de ronde na Londres, yenda kombo na yende za ko peser. Voilà, balobi mère d'Eps Trocadéro. Talaga ye ayebi singa s'il te plaît, ayebi singa bimbembe lala na yo. Yonde zana na obi miselo passeport. Passeport ozo bima, ozo zwa visa. Talaga ozo zwa visa na billet. Ebi geza ba chance. Na bi se ah mais ozo mankinga ba respect na Congo boendeni. Na bi se bon lokwa yo pesaka, c'est pas grave. Na bi ge mais ndongo zawana na vient na mingedi tsunga na tsunga. Na bi so ke soko legi ka boy pondo ko sate. Ça n'a rien à voir na bi sa ba sa poto ba su na mbongo te. Ba pe na mbongo beng sa biso te. Ba pe sointe. Oh là 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 là. Baza sointe mais bino bozo craquer bango bozo koufela bango lo bagé baza sointe. Baza poto baza soin baza kito. Baza propre. Baza propre makasi na moni bela de Londres. Oui bonne na ba sointe. Soin zateke na solo. Soin zateke po na poto balava déjà babi sointe po ba sok ba okabate. Sointe na maboko. Ba soigner bino. Ba soigner te. Po so ba soina ka fo baza soin na maboko. Mais un star, basi a poto, ba kabeli bino, surtout na monde bino ba star, ba kabeli bino trop, ba bongsi bino trop, abakoya abakuta na ba déception ndako ya zwela kiyo. Ya yepo banda kolala ngoko kuta mwasi mso ko kolala wana, bitumba ba bundi ba bitumba na kisasa, ba tindela bino ba mituka, mais suka bo décevoir bango. Yango ngo pe ba bi ba soigner bino soute. Tenga ba tindela nga na décevoir bango, te no ba tindeli ngate. Oki star Ye yo alobi so ba benka na numéro Nicole Nzembe za kana ozwa star. Wana pena Nzemba nenga zawana na vandi na makambo bango na nata balo kwa supérieur ngamo déjà de ababenga nga matwa kuntwale sina kanga kwentu na yoka sola fumbwa tu ya batu ndeza awa na akuna loka lobate but na faina bango ba trop charge basi to apoto na bo mekinga te bo mekanga bo comprendre parce que la libé mais azoluka basi apoto ba meka allez ils ont dépendre na ye vraiment en tout cas vraiment biso comme na biso ko chiter na tamala laisse moi conseil na moi mabanga na yo en tout cas bandeko ceux qui bomoni na lobi mabe bolimbisanga tozo posaka conseil bino pe bandeko boza na Afrique be boza na poto boza na mibali na bino bozo sala biloko bongo bozo kanganga mibali za mabe bino pe mibali oyo bozo sala ke mwasa bato ya luki abeti kayu na ye maboko ekomi mwindu elonge bebi ye pona moi pona ko sala abengisi yo ye poto o décevoir ye bango yo poza mutu oza na bandeko basi masumu to salaka ata futa milelo te msuna bana na yo msuna bakoko na yo to salaka mabete poto yebi lobi te na pesi profiter na pe bambote na ngai pa ya mère d'Eps Trocadéro na profiter bambote belé so pa ya mama pasa balobi soirée zaka pa moko mama pasa mama kenda mapasa maître Dickens Lutadi la Jacques Mayelanda balobi Freddy Makambu les bourgeois noko nanga lotin lotilo na kati ya Bruxelles umela na yo de Londres moi siki to kwanza mimi le kwa Nicole mama Milinzemba enga mikolo na okanga makana mama Milinzemba balobi yazo sisa banjana na Congo mama Milinzemba mama Likelemba motema ya tous pepele ya mbetelo balobi wana ba megakate wana za papa nguli na mama babi zinga pembe na père bokanga ba Likelemba po ya bino ezelo rotie ye bani. Ok, star. Moi, le basuka na ba conseil no. Bon, basi amikili na lela bino fort. Banokwa mikili na lela bino fort. Esaka conseil to pesi bozo na bino ngokandate. Biso to mesa na ndeboy. Sans boy to reliate. Il faut to liaka yango ne sala biso bien. Mais na nenga mabete na pesi batutu bakenda poto kala pona bazuite fo bazwa. Na pesi bango bambote ba masa na ngana bazuite na pesi grand frère na Richard Poiti na Felan na pesi Daoud Wing na Fred ici na pesi Rodrigue na Paris na bosanité grand frère propre lisusu Raphaël Pakou Aeda na bosanité ba bisinga pe ba ONG za bato basunga bato zo boka bango na pesi bango mbote place bazali na bige moto za au danger et simba makambuto za dans les bons. Bon anniversaire à toi aussi, ma copine chérie Nicole Nzemba. Lobi anniversaire to yindisa. Bino to boire rabino. Comme peut tout opacité au longwe au tout maman Emilie Nzemba lobi en tout cas bloqué bango donc nako bloqué bango vraiment en tout cas wana bon anniversaire ma copine
wana tomoni vraiment emame ya fondation lisalisi emame ya fondation lisalisi balobi s'oppose à la siré vraiment za na kati ya Paris pena pose à la siré assurance voiture assurance muya yo moko mutu assurance ya ndaku na yo contacter ka emame ya fondation lisalisi za pena plus 33 762 50 51 36 binomo bolandi donc pose à la assuré na nini na donc faut luka emame azaka vie ya azaka vie donc azaka vie vraiment en tout cas wana na toza anastafa mama lilionema balobi awana ka mama lilionema kan grave na kata banda vraiment en tout cas na moni mama Emily Nzemba Bella de London petite sœur propre balobi yonde makambo wana oni Jacques Makelele balobi makila ya diamant wane ratakate balobi makila ya diamant vie Goddess Zigoda balobi na kata Paris Goddess Zigoda balobi Sunita Ikenge ma copine chérie Sunita Ikenge na pesi mbote na bato nyonso bolinga Nicole Nzemba bobenga bopesa ba idée na bino to kolobela bopesa ba suggestion na bino to kolobela kana ba mamo ba bengaki yo pe ndeko za na problème moko na kati zo tungiso benga biso to ko sa sorte nyonso émission bi Congo France nde makambo Congo France to ko sa la sorte nyonso émission émission tabou to kolobela émission ya bolingo yo mtozi choka bolingo benga to kolobela donc to zo lobela nyonso vraiment en tout cas na pesi mbote na ba nyonso bozo linga Nicole Nzemba ba bokatani en tout cas faut boluka bo bando solo la na bi mikolo soko luki libanga fo sola na vali bange banda po ezo pesa mabe mame milinzemba lobi to bloquer bango vraiment wana to pesi bye Congo France bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com